Net mbote balandi nyonso ya émission boyebi ya mokili esengo eza yanga koyeba bino ebele kolanda émission na biso émission ya lelo naza na Papa Nzuzi représentant légal ya Katevel Kintwadi Kiantima kia bavelela ekambemi na représentant légal Papa Nzuzi koya neki ngombi nake kopesa mbote Papa Nzuzi mayangi mingi mama Gidi Bisengo na tondi kotondi mingi ndenge toza solo na lelo na kati ya émission na biso boyebi ya mokili na tondi kotondi matondo mingi bandeko nyonso tabo moni ndenge na lati naza na kati ya kilongo ya mayu 84 n'est-ce pas ingeta toza na kati ya église yango moni mpona kotosa tolati boye Papa Nzuzi balobi okomisi Yesu ya bamindele moto moindo papa mpona nini mingi mama Didi lelo kotokoyebisa na batata na bamama bandeko bazwi biso kokomisa Jésus motu mwindu Jésus azalani kaka noir nde bamindele babalolaki ye mpona avantage na bango à partir église catholique parce que biso bakoko na biso na bangunza na biso bayebi ke Yesu azala motu mwindu atikala kozala mondele te d'abord na bémission eleki tolobi ke Israël oyo basali lelo na 48 oyo bapesaki bango indépendance na 48 na ONU c'est-à-dire bato wana bazalaki te basala bango kosala batiaki bango wana mpona kodomine mokili lelo vérité ekomi koyebana ezala bapape Jean-Paul II baloba ete Yesu motu mwindu batupak bakufa mpona bavérité wana bato ebele bakomprenaki bato nyonso baza na bible baza banoirizaka Jésus te tous les récits bibliques ezali biloko ya bayindo bato nyonso baza na kati ya bible baza bayindo ezala Jésus ezala tous les grands prophètes nyonso batia na kati ya bible baza banoir batikaka kozala mindele te malamu mingi Papa Nzuzi kasi toyebi ete bato mingi ya église de noir babelelaka mpenza Yesu te yango tolobi bangunza obelelaka mpe Yesu. Oui, d'abord kingunza ebandaki na bakoko na biso uta Egypte eyaki ti ekiti na royaume Congo epanzani Afrique mobile bakoko na biso babelelaki fumu Kristo d'abord mutu kwa koma naza état christique mutu akomi Kriste sikoyo moyindo nde mutu akomaki mutu ya liboso ozomona eza kaka Jésus te ba Krishna ba Bouddha ba Kimbangu bakomaki na état christique c'est-à-dire Christ siko le premier oyo azalaki wana o bazobela na kati ya Bible azalaki moto moyindo bangunza na biso pe babelelaki Yesu ezala mfumu kimbangu alobaki boye bana nanga bokontinue kotanga Bible eloko muyibi ayibi esengeli bokanga yango c'est-à-dire ayibi nini o kimbangu tindaki eza Bible bakoko na biso babelelaki bangunza na biso babelelaki mfumu Yesu Kristo po azalaki moto mwindu ba réalité yango na moto akokobo yango azate basa l'effort bakota na l'invisible na kati ya ba dimension na ba prière makasi nzamba ko lakisa bango ndenga lakisinga la réalité yango wana moyeba boya yango ezate mais Papa Nzuzi bato bazo boya yango parce que basali ba accusation balobi yo Papa Nzuzi église ba indo traditionnelle balobi yo sali trahison bazo accusation na makambo ebele Papa Nzuzi. Mais trahison par rapport à quoi? D'abord soko moni église catholique bible ba mindele mutu bayana ngo balaki biso Yesu ya mondele c'est l'église catholique mutu aboya te parce que na 1482 arrivé à Diego ka na 1485 arrivé à ba missionnaire tango baye awa baye ko lakisa to bible église catholique maintenant to comme na ba 1980 pape Jean-Paul II a déclaré que le Christ est africain, Dieu est noir, encourageant les Africains à chercher leur authenticité ayebisi bino ete Yesu kolo Yesu za mutu mwindu alobi lisusu nani nzamba za mutu mwindu alobi toluka bokoko na biso bokoko tokosali Papa Nzuzi za contre te mama Didi ayebisi bango ba Yesu bango baza kobelela bazali batu na biso batikala kozala mindele te batu wana baza batalukuta biso nde mutu to konza mukili ezala Mahomet aza mutu mwindu ezala ozwi Coran ezala ozwi Bible ezala ozwi livre gabashika eza ya biso batu mwindu batika komitungisa eza ya biso mayangi mingi wana pe to appuyer moi muke parce que totala ki émission elekaki ba image to moni mindele neti ba Luc Ferry bazo confirmer que race blanche etikala kozala te que moto aliposo avanda na mokili aza motu mwindu ba Yves Coppens voilà Papa Nzuzi kasi kingunza ngo bokoma ngo ndenge nini olamuki kaka puye
komi ngunza ebandaka nanu ndenge nini kingunza mangi mingi mama Didil na tondi botondi na motuna na yo kingunza d'abord ezali don tata nzamba pesi kati na yo oyo oye kobotama nango mais sikoyo fo ozala na bainitiateur oyo baoinitio mais ntango mpamba azali ngunza oyo akangamaki na likolo mama akangamaka na likolo mama Didi te kokangama sadi bangunza oyo bakweyaki ntango bakangi mfumuki mbangu oyo balandaki na nsima basalaki bamiracle oyo bakangamaki bakendaki na oshwe bakendaki likolo mpona kobundela na 60 kasavu basigné décret loi abimisi bangunza nyonso bakangamaki na likolo oyo bayaki mama na ngai yo oyebi kotanga malamu tanga nanu ataka bakombo pamba obandi kaka ati aotanga bakombo na bango. Sur ces photos, lesquelles reléguées de Kingunza, de gauche à droite, messieurs Mampasi Balaka Samuel, Panzu, Seboloni, Kibenga, Batiaka, Ntsanguza Pamba Jacques, Kibundu André. Voilà. Omoni, balobi keleke relégué ya Kingunza. Ntsanguza Pamba yewande tata na ngai ya molimo. Nazwi susu chance ya kokutana na mbuta Batiaka. Ozo comprendre nazwi chance ya kokutana bango na kiyimbu Joël. C'est-à-dire batata na balakinga Kingunza. C'est-à-dire Kingunza zani obotami nango nde okutani na bangunza balakiso mayele ya Kingunza. Ozo mona balakiso lolenge nini basalaka lolenge nini babikisaka bato lolenge nini okosala makambo ezate olali kaka na ndoto ona loti mfumuki mbangu mbala moko komi ngunza te Kingunza il faut ba initier yo ndeti ngai tango pamba muta a inisanga a Kingunza lelo na komi na yebi mampinda makimpeve nazokota na mimvitu to mvitu ya Kingunza ba miracle ya Kingunza ezali ponsanguza mpamba mutu lakisa kinga mayele wana ngunza koko bima bibimela en plus ngunza foza na tata ya molimo nani tata na yo est-ce que tata no azalaki ngunza soki tata no azalaki ngunza te tamso azalaki ne ngaka kisi ozo comprendre tamso azalaki ne mutu moko songolo mpaka wana kobenga ngunza il faut tata na ya molimo azala ngunza po yo pe obima ngunza kozala ngunza te kaka obimi kaka ngunza bingunzela balbi ngunza obikulaka te osalisaka te oyebi baskilo te okotaka na moto te oyebi eloko te mbala mo mikumisa ngunza funki mbangu soka ya koboma bato ndenge wana parce que bazobebisa komba kingunza na ba télévision bazomamaka na bango bangunza te ngunza fozala na tata ya molimo oyo akopesa yo mayele pe buanya ya kingunza oyeba ba secret ya kobikisa bato na ndenge nyonso mama. Merci mingi papa Nzuzi tala papa Nzuzi Alexis biso Ntsanguza Pamba nae oui so lingi yo peto nzima Kingunza na eza na bapete na Alexis Ntsanguza Pamba na muta bacha pe ayo po to ba peke yo bimika bo etendenge papa Nzuzi azoloba mais ozwaki mo formation papa Nzuzi likambo rolata na yo nazongi lisusu ya lelo na assista ina baskilo to la baskilo malembe to kende na lukonga mona moni batunde bazokweya namoni ba témoignage mususu papa Nzuzi okende na batu na bimiselo mutu no akufa abimiseli pe mutu basololi ndeko no akufa abimisi basolo abi les morts ne sont pas morts papa Nzuzi tozongi na likambo tenu na yo oui batu balingi bayeba yo ozalaka nganga to ozalaka ngunza po balobi tenu ya rouge ekoti ya rouge loko tunamoni olati ya pembe mais mingi opetaka ya rouge oui pona nini ozangunza ozanganga pona nini kafuna tateni wana mangi mingi mama Didi c'est-à-dire Kingunza eza na ba mpitu c'est-à-dire ba démonstration ba puissance de puissance ba mvitu c'est-à-dire tango nazolata rouge elatike je suis guerrier na Kingunza ba guerrier bato basalaka ba miracle batu oyo bayebi ko bikula batu oyo bayebi ko salisa batu oyo basalaka makambo ya ndenge na ndenge rouge eza mbwaki ezali batrebele papa mpadi alataki rouge yeyo papa mpadi ye wana kuna aza na rouge ozomona papa Nzuzi moko aza na rouge soko ozwi balongia Kongo balata ba rouge ozwi bangunza ebele balataki ba rouge lokola bamindele pe bayekolaki mayele ya Kingunza na kati Egypte
ozwi bapapa shintoiste tout balataka rouge. C'est-à-dire ezali force ya kingunza mpona kosala miracle, mpona kobikisa batu, mpona kosala oza guerrier, c'est-à-dire guerrier mutu oyo alembaka bitumba te, oyo alobaka vérité, c'est-à-dire bamona eza nango bonganga te, eza nde puissance ya bangunza. Eza nde puissance ya bangunza ndenge Papa Nzuzi alobi. Kasi Papa Nzuzi bato ya Londres bamitungisa bato lokola ba FM4 barikine miala babi. Me Papa Nzuzi ndenge nini akomi kaka bible fumuki bango atikelaka biso bible te nde bango balobi. Puis comme les morts ne sont pas morts, aujourd'hui on peut faire la Bible pour l'on a eu qui les morts ne sont pas morts, c'est un verset biblique. Oui maman, d'abord les morts ne sont pas morts, c'est un verset biblique. La Bible c'est biloko na biso. D'abord fumukimbanga yebisaki biso nini bana nanga bo continuer kotanga Bible eloko mutu muyibe eloko ayibi esengeli bobotola fumukimbanga mutu atindaki biso na discours ya mbanza santa ngai te ye moko fumukimbanga. Sikoyo Bible na yebisaki batu euti na ba papyrus euti na papyrus ani amenomope ipiwe ba yindo biso batokomi yango euti na ba tablette. Sikoyo mindele lokola baza ba malin ba yebi kosala eloko te ba ekobundisa biso na ba 1600 ba Ixos le peuple barbare Alexandre et les grands ba ekobundisa biso bazwi biloko na biso ba memia na Perse na Grèce et comme il a bango ba baloli yango comme un avantage na bango bato batika kozala bana nzambe te kozwa Bible kozwa Coran kozwa Bible hébraïque eza biloko na biso tata nzambe apesaka biso po mayele wana to panzango mokili mobimba bango tango bazwi yango ali basali ba religion basala kosala ezala te eza biloko na biso. C'est-à-dire fumukimbanga lobaki bana nanga bo continuer kotanga Bible fumukimbanga simbaki Bible tous les grands prophètes basala ki na kombo ya Bible. Siko bango bako eza ba réalité leki kala mingi te ba 1921 ba tuana bazati lelo vivant bangunza bazali ozomona pona bande konyoso bo sikolanda biso siko bwe bakeza émission bwe bia mokili to yambi Papa Nzuzi ya Neki Ngombi représentant légal ya Katevel qui toi dit qui antima qui a bavelela Papa Nzuzi est-ce que ngunza occupé pour ça la politique. Bon, ndengi toyebelaki bangunza na biso ngunza saka politique te. Ngunza ba politicien nde bayaki pa na ye acha bango loboko po ete bapambwama lobi kuna bakende kosunga kopia bango conseil. Ozomona ngunza akoki kosala politique te selon Papa Nzuzi. Papa Nzuzi ngunza aza mosali na nzambe. Aza mosali na nzambe. Et pasteur wa église des réveils aza nani? Te pasteur église des réveils baza bana nzambe. Kasi ba osala bon pe. C'est la yité mama yoka. Pasteur église aza mosali na nzambe. Masolo akoti ya Bible bakosa bango. Po sikwa benga mamwana nzambe fandi Yesu aza mutu mwindu. Fandi tous les grands prophètes baza na Bible baza batu mwindu. Soki batikali kaka na Yesu ya mundele batikali ba descendant ba missionnaire o ba kokosa batu na christianisme occidental o ya lokuta. Mais Papa Nzuzi makambo epepi parce que l'église des réveils ba pasteur balobi soki to yambi Yesu Christ lokola mokonzi pe mobiki ste balo ba mundele to kokota lola te alekoto biso to lobi Yesu aza mutu mwindu bango kuna baboyi koto bosiko lola ngo banani kokota banani ba kokota zela na mboka ya nkembo oyo mboka bilaka nga na kota kango bango na ba vita ya kokota ba bisha mais nga na za mwana nsangu mpamba mwana bangunza na kingunza ezana ba matricule soko beto koti lakisanga pena kota oh mama soko ozana don wana te sikoyo mama soki balobi bango bakokota lolo ndimi Yesu okokoma mwana na nzambe église catholique muteye na Bible te ba missionnaire bango ba pandiango mais Pape Jean-Paul II a déclaré que Yesu aza mutu mwindu ozomona Papa Nzuzi no ya na pasteur moko na kochai mupanzi ngana kati yo wana comme ça to beta oh mais aya na ye aya te mama Pape Jean-Paul II alobi ke Yesu aza mutu mwindu na Jeune Afrique ngai te ye mutalakisi yango bango mbaya na kombo wana siko pasteur na pape l'église catholique bango kutu baza bimiata pamba parce que prêtre kangaka mami wata prêtre azana ba force belé ya ndenge na ndenge pasteur akoka te mami wata kolinga nyoka aliye mais oyo tolo beza réalité
Papa Nzuzi donc preuve nyonso pesi yango wana mpona kolakisa ki Yesu aza moto moyindo yango wana kaka to oza lisusu na ba. Mais argument Yesu aza moto moyindo ezala soko ozongi na papa Diangenda alobaki nini tata na kolo Yesu bayambani Diangenda tanga zo vivre alobi église de Jésus-Christ c'est la terre personne envoyé Simon Kimba mais tanga ke alobi ke kolo Yesu ngazalaki ne moto moyindo sika ba kufunga la porte tabi sika tata Simon Kimba na kolo Yesu bayambani alors sika batu yoso bafuka banjeri bafuka balubi même pas nous bomba bakana biso ayebisi bino kolo Yesu ngazalaki ne moto moyindo c'est-à-dire yango bangunza obelelaka Yesu ya moto moyindo mais bangunza batu nyonso baza na Bible ce sont des noirs moto atikala kozala mundele azala te bazala mindele parce que les quatre fleuves wana soko landia kuna na Moyen-Orient kuna izate les quatre fleuves balobeli na Bible eza en Afrique tangelanga na ba fleuve bon toza na Euphrates Niger Pichon Guillon les quatre fleuves. Papa Nzuzi azala mayele moko bon nayebi te ye nayebaka te barecherche na ye elekaka makasi mingi natuni mpa nazwi yanga réponse alors bato église de noir balobi lisusu yo ozotrahir kaka trahison na yo yango mpe Papa Nzuzi explike biso nani yo quelque part okomokota baplace moko bango basi bayoki to oza na makambo ozobomba bato babi kaka yo ozotrahir yo balobi makambo komo osala mikolo oyo eza yango te mais na trahi bango par rapport à quoi grand maître na biso Fumukimbangu atina biso to continuer kotanga Bible balobi liboso ozalaki bongo te à partir ya barévélation voilà mama nde okomi kochange nayaki mokili ezalaki fo totambola likolo moko ntango na s'impose kombo ya Papa Nzuzi sikoyo nalobi réalité eza nini ntango tozalaki na primaire bayebisaki biso 1-2 impossible ntango tokomi na secondaire balobi 1-2 eza possible parce que moi moko ezali sous-entendu oyo emonanaka te basala makasi bakota kuna mpo bakende oyeba baréalité mama na ngai naza na mikanda awa bango balobi nga na trahir bango ozo comprendre botala lettre papa Diangenda azotindela mbumba mitsango mingi oyo pe tobanda kobelela na l'église noire papa Diangenda akomeli mbumba mitsango mingi lettre nini atindelaki ye maloba nini alobaki mama Didi mukanda a eza awa nasi okoki kotangela ngai lettre oyo papa Diangenda atindelaki Philippe Mbumba. Monsieur Philippe Mbumba, Léopoldville, Église du Christ sur la terre par les prophètes Simon Kimbangu, Kamba, Léopoldville, le 10 juillet 1960. Atindeli Monsieur Philippe Mbumba. Voilà. Na Léopoldville. Kwadia Mesedia Nzolwa Beni. Ingeta. Tokende. Mavimpi Mangemba Yezola. Munafumweto Yesu Kristo. Voilà. Voilà, parce que Diangenda zalaki mwana par rapport ya Mbumba. Mbumba Philippe. Atindi les lettres à lobby, matondo mingi, mumbote mingi na kumi ayana pia mbino mbote na kombo ya mfufumu Yesu Kristo mukonzi na biso. Wana nani? Papa Diangenda atindeli Mbumba. Metala siko ope atindelaki papa Bachaka. Oazalaki représenté à Miskopo. Le 30 juillet 1961, Messie Bachaka, Mavimpi Maku, Zazola Ngemba, Kwamono, Waku, Mufumweto, Yesu Kristu, Tata Simon Kimbangu. Voilà. Na pesi yo mbote na kombo ya Yesu Kristo na koma mfumu Kimbangu. Banda ko belela o nazotanga ba grand prophète mama siko tala papa Bachaka azalaki nani? Les grands prophètes. Oui, maman, totanga kakawa. Banda kaka awa, papa Bachaka zalaki nani? Oyo Diangenda tindelaki lettre. Informé de cette inquiétude, son Excellence le président Joseph Kasavubu avait invité les prophètes Kibenga Batiaka, Jean Bédel en tant que l'un de ses conseillers spirituels. Voilà. Papa Bachaka zalaki conseiller spirituel, il y a Kasavubu. Ah bon? Vous comprenez? Azalaki prophète ngunza wa kangamaki. Mais babelela ki kombo ya Yesu Kristo yango babikisaki bato. Mame comme temps de vérité to ozo comprendre. To baba auto lokuta ezalaki to comme dans l'ère du verso, il faut vérité et bima. Tous les grands prophètes ce sont des noirs.
malamu mingi kolimbisa biso pesa biso ngonga moke tokobongisa tozokende na nsima ya ngonga lelo nga moko na vivre makambo ya minene awa basculo. Basculo nayebi te eza basculer verbe je comprends pas basculer donc batwa lelo basaute bachamuki papa nzuzi bangunza nyonso basala kimbangu mbumba machwa bango basalanga basculo et puis basculo mo eza pe nini mpona moni bato mosusu babeti bashita kwei kuna nga mona gangi namona moto akalamu mama basculo ezali pouvoir ya kingunza komatisa bitezo ya bangunza oyo ngunza bimi ya tete ndeti ngai ntango pamba tikeli nga pouvoir balakisi nga basculo naza kopese basali na nga nazomatisa bango pouvoir omoni mpe na nsima bango mpe bandi kosala mpe miracle ozomona siko basculo wana baza komatisa puissance niveau spirituel eza komata nde bazosote wana mama ozomona nde bazotuntuka bazozwa pouvoir eza pouvoir ya kingunza vrai ngunza fasala basculo bosala ina no cercle mona kati ya waliboso oui bazokende baketura liboso bazongi baketura mibale bazongi nini ezosala basalaka bongo mais basculo eza pouvoir elimo santu mpeve ya longo elimo santu na kikongo mpeve ya longo c'est-à-dire pouvoir ya mpeve osengi pouvoir na tata nzambi ya mpungutule na mfumu kristu na mfumu kimbangu na bangunza nyonso botindela biso mpeve ya longo elimo santu ekamba biso ntango sikoyo tobandi kopese bato sikoyo bato niveau ebandi komata sikoyo babilembo na bango ebandi kofungwama bon misusu eza bademon misusu bapuissance eza komata misusu badifficulté na nzoto eza kolongwa bamaladi ya ndenge na ndenge basculo esalamaka na KTV to bakimbangiste mpe basalaka basculo mama na ngai me diangenda mpe banda kosala basculo oui ntango omoni diangenda atelemi bato azopia bango mboti bazotelema azopia bango mboti bazotelema mais kasi yango na basculo te yesi kwa oui po azalaki ngunza parce que bato bayebi te ke mfumu alongo azalaki ngunza asala baprofesi na mboko ekokisami ozomona c'est-à-dire basculo na kimbangisi mpe ezali yango diangenda manda kosala ozomona tala ye wana diangenda ozomona ndenge azopesa kitoko makasi voilà kande mwango ezoloba basculo mama basculo ezochalo yenge moko donc ozomata puissance ya kingunza ya mama mpeve ya longo molimo mosantu basculer mbuta bageya awa donc pas moyen mutama mpuya ninga boka caméra bon papa tout ce qui est na suka émission très intéressant mais comme na suka pesa biso liloba na suka na bandeko ya poto na bandeko ya awa parce que tokomi na suka émission bon liloba na biso ya lelo moko ya lelo toza na fete ya mama Kipavita le 2 juillet eza na bakilongo na biso soki bolingi bozwa biso mokolo fete wana bokozwa maya bangunza bokoleka na baskilo bolanda biso na komi na bungu na veni mayulu 84 fete eza na bakilongo na biso nyonso na bungu na veni mayulu numéro 84 olandi biso na lutendele na quartier Nyombi na veni Maseta numéro 10 olandi biso lisusu na Kanluka na quartier 1 avenue Musamba numéro 5 olandi biso lisusu na Kimbangu pardon na Kalam na quartier Kimbangu na avenue Ngirngi numéro 11 olandi biso lisusu na Njil na quartier 11 avenue Mbuku 1 numéro 8 olandi biso susu na Kisentu avenue de la Paix numéro 84 olandi biso susu na Limete na Mombele na avenue Kikimangunu numéro 53 bis olandi biso lisusu na Makala na avenue Kodia numéro 68 olandi biso susu na Selembao na quartier Kitokimosi avenue Kikimbi numéro 36 okita na Redepot olandi biso lisusu na Mitendi na avenue Mantata numéro 11 pe na Congo Central toza na Mbanza Ngungu avenue Bangala numéro 25 pe na Kisantu avenue Bambata numéro 31 c'est-à-dire dimanche oyo tokutana dimanche ya le 2 juillet na ngonga 9h30 tokutana wana bwana ba respire vie toza ko fête ya mama Kipavita po bango mutu babanda kingunza biso toza ko continuer biso pe tokotika yango ingeta na rappeler bino batu bokomela nga na poto maya bangunza batekaka yango te otala randi bakabola ngo na bastation ndozo mbonga ngo ndengeni batu bazowelela bazoyela bokomela nga bapenda tikoteka maya bangunza atekaka te bajalou mama bakolemba te oya pe baskilo bozomona batu baotelema na espace boy ba pharisien
mutatelemi nga mona zwi image mama ba pharisien batu wana banda kolo Yesu ngape bokokokanga po epa mfumwa longo babanda kaka epa na ngape ba question mingi on a répondre bino panzi moi ba pharisien mama ma ba ngunza etekamaka te soki olingi totinda ngo so na poto soki ya ndenge ni otindelo te même soit to memelo to peso ata bidon moko 1 litre ba yeliyo. Alors tobetaki lisola Jésus noir na émission boyebi ya mokili na bandi ete moko na moko azwi boyebi oyo papa nzuzi akaboli na bino tokomi na suka ya émission ya lelo tokokutana na numéro mosusu na tondi bino botondi namoni papa Mapuya na prise de vue namoni na assistance mbuta ekofo mbuta bageya bambuta nyonso baza awa na tondi bino botondi ezalaki maman Gudile Bisengo na papa Nzuzi Koya Nekingombi représentant légal ya Katevel Kintwadi Kiantima Kiabavelela ekambami na ngunza munene mwana ya papa tanga ko papa Tsangupamba mwana Tsangupamba tondi mayo tangela biso pe papa na yo nde tokoya tokomona mwana papa bacha Kiyimbu Joel Kimia Boboto o mabota mabino